okolukaluka kaka mbongo bisengasengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine soki basi mibale bambanda bakomi koyokana c'est dangereux pour l'homme. Soyez vigilants. Fungola miso leri yangoyo ngana lobaka moi je suis un visionnaire na moni na batami oui c'est dangereux. C'est dangereux. Oui, kinga. Mais on a ko baby ça, on baby ça. On a ko baby ça, c'est dangereux. On a ko baby ça. Mais signalé Yoli. Oui. Mais ils ont pas la salle de bain. Il y a une question qui n'est pas vouée. Nabino debo za wana moko akoko kangama ya sonda kufentete. Robinet faut yo kangama. Et c'est malali. Ah. Joma tozobo ya poza commissionnaire. Yoki balobi olali mais ozoloba na yo. Olali ozoloba yo ko kangama ya Ouais, mais ça va être tard ça doit tomber là. Maman il faut quitter ici oui qui n'a pas. Beaucoup de bébé bande ko Jomas. Masasi. Ah, non, ok, les wap. Mais c'est pas poli. Maman. Non, ta chemise doit conserver. Oh, il faut que mon zobo ya. Comment il faut que ya? Est-ce qu'on passe au yakama? On va pas se toquer la main, tout ok là. C'est tout le torchon. C'est des mains au pola. Comment est-ce qu'on met la salle? Ok ouais. Torcheuse ma puce. Donc makamazulu ba wala yope. Oyo na lobi oyo ke mote. Et ça les chikoni nasina Non, mais pas qu'il est ok. Mais pas oh, Oui, na oyo ko. Comment il torchon? Jomas. Comment vous êtes fier? Lipati. Ouais. Eh, ozola la kaka. Ni na nante. Non, devina docteur le bosani. Na bosani te. Esa on bien. Ton on kala ton na o bosani na bosni. Kana bosna na bosana ngodi. Pona nino. Inte que surprise na katanda ko. Na sa surprise. Ah, na ni surprise. Mo ben le biso Jomas. Ni so de brosa da ya marque Pepsoda. Ya solo wana. Siko asali nini ndetunanga. Ayi biso ka Pepsoda moko. Oh, ngana kasi ta mozo bimana ngona kanzo onde yanga. Atoli ko ko ngona tikana. Ona on a tikana. Sika, mo ma so Pepsoda mo ko so da basi mbala ke so Pepsoda mo onde. Ya mo meto ko utiliser ngote tozela kaka abakisa moko le susu bongo yozo ya yonga pena zo yanga. Tuna masoni nini? Na brosse na Pepsoda na montre na onyo so Pepsoda fluor. Nyoso. Siko madame ngo zande nini? Po ato bosser na tongo. Si on raté la midi, il faut brosser. Pour fluor, on a mis ça. Il faut dans la mine comme ça, pas de carré dentaire. Vous brossez la tongue, on a Pepsoda, on a pour soit le brosser sur la Pepsoda. C'était pourtant on a tongue mine, vous avez magito. Ce que je venu pour la docteur non. Et nous autres qui étaient là, parce qu'on a un coup de bilan amateur, hein. Pourquoi la lettre m'a coûté pour moi là, t'as éclipse ces athées. C'est un bilan amateur, on a ça coûte déjà en retard. Et ce bout qui pas docteur, mais tout le monde ça joue. Ah, ça, on est mieux pas docteur, voilà, sans aucun des. Faut ça qu'à bien t'as là, bah ça Jomas fait des sous. Oh, zibi, les potos comme des fleurs. Mais tiens, on a tête au point qui est bon, on a ça pour un retard, ma. Bien, baby ça landa kusiko. Maman et Jomas pas du pendant les sous comme ça, t'es de tout quand même. Non, la moi ils ont ba PC conseil ma bé. Nga si la tika ko sa basanyite, comme ça yo tika lo sa ka mbisi wana. Mbisi lo ko za no msamba kasi so ka mbisi ya usa mbisi na makemba. Yesu ka za po so frère yo la mbie moko. Ah, ça comme non la mara. Vous savez si. Na o melate, na o metela za ka siko li pati. Ça va. Yo, t'es comment on va checker na na mambo yo? Eh, pourtant on est sur ma pépé calé penza. Maman écoute. Et si on peut OK, bon est-ce qu'on entend la nene na on va dire
na mape na mutu munene kwa pepe kale pena kufaka ni tije boy ni wangu pe ya ndenge Bonne. Bien. Le bien, mais la bien té. La bien té. Dans nous bien. Comment on a lali. Kolota pepe kalande ngana kolota pepe kale kolota pepe. Oh yo zo te zamu ke. Ma c'est source parce que si ngana zo kana liwa na ndenge leka. Avant kufanga na kutana na epenza. Mais si non président c'est ndenge za na fête anniversaire nanga, o manga na mosa musicien, il faut boya na fête nanga. Ma c'est ka ta zo bazo ki sanga na tongo na ngwana ki akufi kara jour anniversaire na date anniversaire na. Chiko ba mama c'est senga au pour na concert ndenge beta mana nzimba ochanga, chiko na suka ndenge. Liwango ya ndenge ntakeka boye nande bakunda ya kindaka. Mwana mwasi ne. Obi makamsu nzamba sala na so ezaki tokuta na kanepi ndaboye. Mais na pesa ba idem zo ro sala penza ke non nzambe balula no boye. But ya mabe bazotika. O ya bien bazokende. Sans contraire. Et puis grâce na yo. Ni na comment relier les fesika mo penza na mwasi ne. Vedette nene bon. Parce que Pepe na projet munene pona ye. Ils ont fait ça passe à mingi, ils ont fait ça passe à mingi. On a encore ça là naie, on a ça naie album moko, oyo na benga ki wera laki na kati JB pas à laki, kolo mazantomo parce que pour y avoir ça ngate pour mikolo na chaque pays so bonimbo ke ni to ko sale lo, so za mazantomo, bona muto mazantomo na kati, février ali. Ozomona kestera kwa uzanga te bona zwaki bango tubo, Suzuki na che, bateji to na che na mulongo. Na che bango to ngato sa album bon. Dommage, Pepe Kalepe Moutalina qui a bon sango arrangement tout yendo. Mais ça la dommage que denga kufaki et zo pesa na passe ya mingi. Parce que après album moi de ngato ça la pe voyage moko na Angola na Luanda. Na compte ya docteur Pinto. Docteur Pinto oya ala directeur marketing ya Nsiamaza. Batia local. Donc bangonde banaki ke soto sali album wana lettre oyembela bien album omebimi okwei na kati ya Luanda bato mutuelle tira bagira na tokwei na Luanda après wana tona to tourner mingi na niveau ya Gabon tona to sala Centrafrique tona to zonga sambo tala ke epesi mobulu et pas kufi alors Benga kufaki ezopesanga beaucoup de regrets et puis ye alingaki lisusu kovanda na dossier ya biso na yo alingaki avanda tant on a que nana problème na mère arrêtaki na ngosu ya trop de façon que ayawa avanza biso mais ça bon ngana tu na problème quand tu kolka kolka ba mona ngamo sona za ngana tu za problème papa na tu za problème tu soigner est-ce que ngana tu soigner tu za na problème te ngana yo ya wapi ukimkama kampamba penda le makampamba nalala kangamoko bangongi ba formi ba soka kangamoko et des athées silibino boyokana bosala likopa na bino bokende kula la bisika moko donc tous un problème te masasa un problème te tant to banana no pina tant zainga moko na c'est une décision que non la chambre mususu yo mo to linga kino makamno no ça yo mo to mona ki non obakisa misusu apoto comme ça combien donc on a sali aucun plaisir to yo kana pour à l'aise to tu pas à l'aise santé pèse au monde na ça je m'ade moni vraiment ndenge tozana yo ipati soki zaki ke ozaki mwasi moko ngana lingaka yo te soko zaka mwasi moko nazwai kaka pona jouer kaka na compte ba jouer ya football mbele lelo ngana ko zana ote na ko tona ndaku te bon yesu ko wana zwaki wana yesa ngasi ko zemi azana ngo yaki na enveloppe batinda yaki na poste zemi wana pour linga ki payer bongo ambruyenga po ni to kana te ezali to za les ko kana te boni boye ko ko on simba ma oh
ça va nasimbata na mesa donc bino boyokana yo zo bateke na ndenge toza na yo lelo nga na lingi yo te nga na lingi yo na tiola ndako tova na yo toza mwasi na nga te combien de fois na loba je t'aime combien de fois na yembelo combien de fois na lobi ke lipati nga na lingi yo je t'aime tiko simba ngande je t'aime loba pe na ye je t'aime loba pe na nga je t'aime bo je t'aime osu kepa na nga moko obi pe zo simba simba nga nga ne toyokana makambo wana eza te batu na nga na esengo eza moto aotraye moninga aza te okomosimba okotraye yaza ndeko na yo ya ndeko okotraye ya ndeko na yo yende mbali na yo mtatio na ndako apo ayuma mobo ye bazwi diabolo batie na ndako diabolo azokota makambo na bomele libala no yo ozwa septembre pe combien de fois na koba na lingi yo non c'était l'embrouilleur un embrouilleur ailleurs pesa nga nini biso na tota toi nazo ba nani otinda nga mo esengo za otinda ka nga moko non te elo to ime koyi basi ba mi ba ele biso so mi ba photo le rotango mais combien de fois na koba loke tika kombo wana awa combien de fois na koba na yo okutanga ngo na kamoni pozali nisi yaka mosi na ngai tozali bale nini elobi ke ezemi wana eza ya ngai ndenge afandi awa bongo ntango ayakini mpo nabenganaki ete lokola ofandaki aseka eza 10 minutes ozolukelukanga makambo sasi ngai nga tozala baproblème te toza na biso bien tolingi yo toza mobali na biso toza à l'aise te parti vraiment en fait nayebi te soki ozokanga tozokanga te il faut comprendre quand même que ndenge toza biso toa bamikolo écoute toza bamikolo lenge wana koba te nakopeta mbala babina baka nalingi yo nayembelo banzembo nasala tu nalingi tovai na moi mais quand même il faut comprendre que esengolelo aza mwasi moko batie azwi zemi na lokuta soki mpo akosilinga mais lokola quand même nayebaki ye nasalaki kaka blage ya moke batie awa yango na accepte tovanda mais so lelo esenga aotya biso na kati ya songisongi il faut tokola oyebi ke ngapa nalali anga seigneur soki lelo ke yo lipati enfin nayebi te nalali na loti badiabolo bazokamuna nga badiabolo bazokamuna nga ye naganga lipati batiki ngai oyebiki nagangi lipati badiabolo bakimi batiki nga na sote ya seigneur namoni mpenzaki non lipati nde oyo mpenza nzambe aponeli ngai vraiment parce nayeba koso ozokosa nde ozala okoma limwa likukuma moke ozokosa omoni omoni okuta mama na biso azalaka nango mama nazalaka nango nayebi yo lelo ti nayebi yo bandaka te ntango mama ozalaka na mama ya bino nayebi so yoko baza bulo wana oloti batanga akomba jésus ndobika yo tangi yango biki te omoi nde natangi nango mpe ndenge mpe mbeto mpe ebukani yakuti na lakisi okuto mbeto yango ndenge ebukani ndenge omoni ndenge mbeto ebukani ndala so comprendre te ozo comprendre te nabike nalakisa okoka olakisa nga ndenge nini masasi yo oza wana ko nzambe asala yo oza na bakoti mibale babimisa mpo na basi mibale bon ngai kote na ngai nakende nga mona kotala mbeto nomona bazombi wana balanda nga moko tandiske esengo nga na ye te azeli esengo aya toki biso mibale tomoni bazombi biso so mibale nanake nga monga nde na esili tika kaka benga nga noko na yo esili nakomi noko na yo esili bino bolala pa mosusu nga mpe nazala pa mosusu esi tovalaka ndenge wana nga nalobi tika kaka nalobi te entre nabi nde esengo aya nde bonjour bamusicien mpe na bayi bokutanaka kuna eza ndako yo nazomona mikolo tro na liboso ya ndako na ngai ozolekaleka liboso ya ndako na ngai tro epuis na répétition nazomona yo oza na klika bamusicien to oza musicien oza nani bon nalingi nakota na move mafin soki olingi okota na move fo na répétition bongo yo oya sikoyo na pale oleka liboso ya ndako baconseille nga na loko na pale yango na ye alors yo na kati ya miziki bon oliaka lisango to oza mbundariste to lokoliste bo eloko ni saxo to oliaka lisango eloko nini bon masango naliaka na nga soki nalingaka mingi yo batokisa naliaka na nga yo mpe loba baterme oyo bato bakoko comprendre bato nyonso baza bamusicien te nalobi kolia lisango ya masango balambi batokisa te me nalobi soki oliaka champ ozoyemba mare donc okangi champ eza na sens wana komo olingi okota na kati ya miziki baritime wana oyebi yango te oyembaka nini osalaka eloko nini nasalaka mingongo nyonso tout donc tout vraiment premier voix deuxième ténor
tout. Mais vous avez le mot bien. Est-ce qu'il y a encore bien ta danse? Est-ce que y a bien le body là? Le body là mêlé au ndombolo. Tant mandra na rep. Avec ça, il y a papa. Ça c'est. On m'a dit le gars, le body les danses c'est quand. Maintenant, bah message na rythme na noté. Au moment. Attends la bonne année, bien bien la casse pour votre message na penza. Maintenant, mais kaka ndombolo, pour ndombolo, ndé bena danse bina ma penza. Tena rosa na ngango pour. Au poste la mélange non. Na rosa na ngango. Bien non. Na bois qui le parti na ndombolo non. Même mélanger na lumbodi là. Lumbodi là mon côté son. Lumbodi là, ça va. On a tala pour OK ndombolo, mélange au Soudango. Ndombolé. Ndombola ndombolo tu. Ndombola mama Ndombola ndombolo. Ça va. Côté le body là. Oh. On dit pas flèche boy. Kasi na ba parti le body là na nos yeux vous avez bien. Le body là. Na bois ka penga moko. Mekana yo mo. Lumbodi là. Lumbodi là. Un carton. Malembe. La répétition, malamo na test, malamo ba vieux carton. La c'est malamo bilo na kati. Et puis ma collègue Mila, il ngana ngana au dominer ma nida kuna kota oyemba. Mais siko lelana. Bon, pour la test, na nzembo moko na kana na pesa ngope yo. La vraie chanson et ko betabma ba hit parade. Mais comme ese na moni pasi mingi na ye na yo mama osunga ngai. Oh, c'est dans l'église. Ese na moni pasi mingi na ye na yo mama osunga ngai. Nasali yo nini namoni pasi ya pamba nasali yo nini namoni pasi ya pamba ese nanga dala yimba nzembo cha mouvement ba ai ba muskade tout cha na kati ya sakade na refrain za na feeling parce que so choral cha feeling ese nanga nakobala yo ata nazemi mama nakobala yo ese nanga nakobala yo ata babombi awa nakobala yo ese yaka mama kata ata babombi awa mama bimata na mona yo te mama nanga tala ça va ninga répétition pamba azolela moi c'est ce qui fiancé na yo yemba banzembo combien na concert olela atanga mbala moko tant zo yemba no leli mali patima ya mise bibi allez soki na lelio na bombi ma ya miswana na yango madame yango ne fona ya nango ma ya miswana yango na bombi yango bato yemba na bomba yebisanga parce que on yebisanga te pour ni oser fidèle mon ninga na Alexia tala c'est wana zoyemba yali kombo mulaito eza ese kaka en fait nzembo na salaki en fiancé na ngai kombo na esengo bon na test réussir te nzembo na yo eza mabe esa mama za mabe fiancé na nga kombo na esengo azalaka apa na bino bon, je me présente ngande molai fiancé ya esengo donc esengo boza na ye awa ngande mobile na ye siko ye test awa et puis naza musicien te mais oye osani ni test fait na ye oluka mwasi na ngai azali awa yango na ye awa garçon encouragé mais pourquoi oluka mwasi no calme te faut yana oloba nani opase test ozo bana luka calme oyebi ke yo déranger vi na nga okangeli nga mwasi na ngai awa d'abord na raté mariage et puis obombeli nga mwasi na ngai awa petu aza na malade na motu ozokamwisanga mwasi ozobeta mwasi no wapi tala mwasi wana aza mwasi no te tantine naza makambo aloba mingi te Jomas kota na ndako bimisela nga mwasi na nga nakende s'il vous plaît mpo na ye oumela te kota kuna loba na ye soki aza na chambre abimaka nga nakende soki kiti oyo ofandela kiti osomaki obalana na ye oyokasango toki na telemisa bando bakiti na ndako mama nayeli kiti na bino te nayeli kiti na bino te nabi telema mais bobimisela nga boniko telema ya kiti mais c'est quoi ça yo bandinga na ndako na nga na kiti te
C'est comme ça, l'enfant dans ma belle. L'enfant dans ma belle. Il est venu sur la balle. Ce qui est bien, mais il était beaucoup bon. On a Sabino. Bim, c'est la mosse de Manaki. Donc, on couvre pas comme le journal. Non, coup appelle qu'on est. Ça là, écoute. Ok, petit, na comprendre yo. T'as bim, c'est la mosse de Manaki. Puis, na petit, na hôtel. Écoute, na mono les limois si à trop. Mais bah que esengo na linga yete, na lingi yete, na linga yepete. Aza mwasi moyi mwazo kanga mananga pamba. Parce que c'est vraiment zone de la mission mpaya. Kanga mananga mais azalité akenda hôpital, soki azongi awa na koyebisa ya landa yo. Azape ozomuna mwasi na madame na ngandeka azalité, c'est on doit tellement wate. Donc bimisa biloko na ngana kele na ngoso kay otinde pa na bimisa biloko na kele. Mais biso azokosa wa. Ngana zo sauver, azokoso. La tantine. Akosi yo. Tantine yezo ba makambo ka monter malanga. Soki na zu courage na kota ndako na bino. Eza jeté hein. Il y a besoin de Galanda côté. Et c'est pour ça que la fiancée nous a donné la temps wakala. Parce que linga kayo, anda super masala jour pour sa présentation té. Alex que lingi hoté. Aza mobile na ye, mobile na ye, mobile na biso. Aza la zemi ya mobile oyo. Oko kamu sanga toujours na mwasi na zemi ya mobile mususu. Basi c'est bien. Tala makambo zemi. Akobima wate, poto sinyanga na impact na kati ndako. Ngape na kobima wate sans esengo. Je vous dis que na kobima wate sans esengo. Zela kay na libanda. Tala. Zela na zela o na ye. Masas. Bon mais mango kuna et ce qui a directement ali. Na biso zela kay na libanda mukolo robota mona mwasi. Yeba ke kozoka ile susute. Akotika na libalo libela. So apati mwana mobile ndako zonge pa na bango soko ko mobile liye kuna me mwana wana papa na supporter et son abimate Thomas na bien je ne veux pas de problème bon bimisa blo ndako bimisa blo c'est mon soki ami ko sala nini kwa combien de jours na yelo na yete ko mi boma ami boma tantino zo mo blo ko na mwasi ami boma zela na pesa oblo bimisa blo masa so bimisa blo kama mbali ya ye masa si okopomanga na yeso ya olike ko fama ndino bilo ko bimate o ka bimisa ke tika ko comprendre tout comprendre mobile ya ye mobile ya ye moko mobile ya ye o ka mobile ya biso yonde mwasi na yinga na mobile na ye azana mobile na ye masa kasi na yo e ko bimate masa tu ko bimate ko bimate na uni ni bilo esta ça bon peux-tu comprendre état moi c'est dans donc elle a très nerveuse pour le moment moi il y a ça autre modalité hein kene na yo et c'est on soit au hôpital ailleurs on peut ça on a fait comprendre que il y a qui awa et puis à rejoindre yo yo quand tata Jomas yo quand yo zo mona peut-être ça blague je vous dis que pour ça grand artiste d'abord vous avez tourné na mboko baebi et puis ça grand éducateur et peuple vous soit vie na yo vous sango na ba blague et puis aucun de détourner na chemin à mariage moi c'est on a ligne na bala hein Jomas tu te rends compte au s'amuser na et maintenant au quotidien ndako je savais bien que na bala mais oza na mutu ko ninga na momo ok parce que tant moi sino ye mo azolula nga na ba ça c'est pas niveau c'est ba koma na figure na yeke na bale mobile na nga ko s'il vous plaît yo kanga i Jomas qui na za cadre le makambo malamu ezo ba on kinga na cadre na kati mboko et puis na sala tantine s'il vous plaît hein na sala mais même sur le moment que ce qu'on prend de la comme nazo bano serete makambo ko sukela raté je te dis ça makambo ko sukela raté en place bon kala au de la cadre té la sina que moi si na yo akoya kuna mais tu veux pas me comprendre abima et puis c'est ma royauté na bima je vous dis que ngana bimi makambo ko sukela attention ndako na ngai bima soko linga téléphone aux 30 waté ça va, j'ai peur, mais je te dis que... je suis cadre dans ce pays, je suis là. Attends, la cadre triangle, tu vas voir. Bima. Et c'est là, tu vas cambo. Oui, entrez. Bonjour. Madame Azalité. Bon, naïe. Akendaki Brazzaville. Eh, naïe, madame, tu n'as une. Ah, alors, fin d'accord. Dans le vent, la pété. Oh.
peux vous offrir quelque chose. On a que tu lis mon palmarès. Je peux voir. Té, na yelinde to solo là. Ah, mais quoi ça? Na romela la ngai. Ça il y a fanda té. Fanda té papa. Omoni bino vraiment la couture bien anda kuna yo vandi pe ozotanga pe ozana isemo ya kopesa ka quelque chose pour na vanda. Oui. Mais na éviter papa de douceur bino bozo kanisa makambo bozo ça. Hein? Yona mwasi na yo bozo bebiseli mwana batu ya grand frère Viboy. Ovandi oli opesa ata nani cousin na yo toli akamata mwana bato okende kozongisa pour que toluka moyen tobongisa ta vie na ye nsima te ovandi na yo na mwasi na yo bofandi kaka bozokipe na bino te elakisi nini wana bozoluka sikoyo ke yaya asilika to toluka makambo mosusu mpo bino boboya komona biso bato mabe nayeli awa mpe mpo nakoya kosekisanga te to koloba soki nini naye kaka pour ke oluka par tous les moyens okende kuna oyebisa cousin na yo azwa mwana wana aya kozongisa ye po ye mpe aza na mobali na ye oyo azoluka ye mpo abala ye kuna boke kotika ye place ya deuxième bureau na mwasi oyo ya bino kuna oyo impoli wana bon akobana komaltraite ye biso tokosepela ndenge wana te tolingi mpe mwana na biso abeba te oyo bosi bosali eleki ya mingi nayoki yo mais je pense que Masasi na esengo ezali Masasi te moto azokende luka esengo eza esengo ye moko azolandaka Masasi wana olingo oloba nini? Non mais c'est vrai olingo oloba nini? esengo azala koya azolanda nde mwasi na yo sikoyo ozoloba ke esengo moto azali kolanda Masasi Masasi ye ayi komona elilo na ndako na yo ayi komona na ye awa abandi kolanda ye à partir d'ici simplement ça ah là là. Mais on trouvera la solution, ça dépend de... Mais Lucas, solution, on te lukango. Comme on trouvera un connu. Bino qui toque de bino, c'est famille, on dirait. Quand on toque yo souper, si la moi n'a déconné, c'est bien ça. Hein? Papa, oh là là. Na kanisi na yela ki makambo wana wati. Oh. Makambo na yela ki eza mususu ngala otoye biso makambo eza sérieux. Na monoko na biso balobaka umbuka meme umbuka madiogo nzela ozokende kobuka pondu okoko profite obuki ba champignon mbisi ya mai olobi c'est ça c'est-à-dire problème ezabo nyonso wana eyeli nini yao nayi bisete mokolo bino boyali kotika esengo omonaka yo ya solo tu sa tante non banda mokolo wana kaka yo koko olinga mibali mingi te donc ngana yaki apona olinga mobali non nalobi ndenge wana te kasi bongo nini nga bakama yele eza mosusu mais banda mokolo namonaki yo wana naza tranquille te je pense toujours na yo tout le temps comme singa donc yo olingaka noka boye nini bonga na gumela ngai kasi nakangami namoni mpe nakangami pui mbala moko ndenge ozali awa otonda bona tika okende opumbwa bato mosusu bakende kosepela ngai te ngai na mesa ndenge ayo moninga olulinga bongo oyo ozalaka nini na ndako aza mwasi te tanga wapi ye bakoma awa etali ngai te wana etali ngai te bon on va trouver la solution pour nos enfants tout ça là yo za tata mwasi ya esengo nga nazali cousin et tuteur responsable ya Masasi nous allons parler de solution ça dépend de vous il faut juste tout mibale tout trouver solution bana wana moto mosusu na omoni te kaka biso mibale so totie to peser de notre poids devant bana balenga nasi nasali mpa na ye te nasi na ye koyebisa yo nde yo sikoyo ndatour na yo kende mpa ya cousin na yo oyebisa yo c'est un petit problème nakomona ye mpe nakobenga obie nakobengisa ye awa me tosolola yango tokutana na maxi food lobi na 15 heures après avoir fait des achats comme ça on va prendre un petit repas j'ai mes moyens il faut que tu en profites nana tikaka boye nasita yebiso tikala kokanisa malamu mpo okende oyebisa mwana ndenge tala nalobi ozela nga na coin wana je ne traîne pas je mets juste la chemise puis je vais en profiter
c'est calme. Eh. C'est comment on s'en met là? Bon, tu peux y aller là. La femme? Marc, il y a un arabe. Nénigo. Ah bon. N'est-ce pas comme quoi papa qui est matade? Un autre de la voiture, bon, il y a la non-amotion, non, il y a beau. Yes, abala, tu n'avais pas, comme pas. Abala? Le moins bien. Balane, natikala kanga mona mama. Donc il peut se balayer, maman natikala. Et natikala. À votre santé. Merci. Mais une niveau, vous avez jour jour vous allez gagner mère na avant na bandal na tam tam. On va solo signe que na ba fiole mi balo fana ba on na magibi ki na ngaba ngote. Tout ça mais là ba ngo na ngaba ngote. Yango na bwa ki ku yepi to zaina mama na ngana ya ndele. Te nga se ko signe no dia ba el mo. Na ya zonga na ngape me tala ka ko fana ba fiole na ngaba ngote. Yango na bwa ki na ngaba. Et ben c'est un souci parce que na fête mon anniversaire. Anniversaire à nani te oh fio to tanga na mami bolingo. Mami bolingo. Mami bolingo. Asa mwindu boy. Ah, fais-moi mwindu boy. Anniversaire na e invité ki biso nyonso tozalaki biso so bato totanga na lycée. Biso nyonso tozalaki sauf ka yum tozalaki te. Tokanga bafoto bafoto ane fete ane zaki bien ko bien. Bino tout bozalaki. Biso tozalaki. Ba jipe coupa. Biso nyonso. Na lukio pona lukamwa na pesa invitation na tinda invitation no mundo. Mais pendant tout notre petit mot, oui petit mot d'autant on est mon amour boy. Nani bien donné tumba. Petit mot la mwindu boy matama minene. Pendant tout notre petit on écoute la petite na so sakete. Na so salanga ete. Ozala yo mo. Na so sakete. Na so lenga mwana za tseka so ba deni. Ndia kuna ba so ba foto de na ki bien ko. Ta ba foto to kanga jour fête. C'est ça to zaika ni zaki. Mami, Dieu est bête. Mami Bouli. C'est rappelé. Ah, à Colia. Ah. Bon, vous avez quoi? Ah, là, moi, qui va se faire. Mami, oh, chanti santé. Ils sont sur Tuzaki, calme Tuzaki. La bonne sur Bazaki. Banana, Naniba. Oh, Naniba, Delta Force. Il y a président chief. Il y a Bandal. Streli, Sergi, il y a Bazali Banébeli. Na Prince. Vous avez qui sont nous, moi, quand vous faites en fait. Na jingle. Non, quand nous tous à quitter. Nous, quand nous avons fait l'invitation, nous, quand nous avons fait l'invitation, moi, puis il y a eu quand on a du mal, il y a profité quand même. Si nous, quand nous avons fait l'invitation, ça a été notre. Mais là, on a un mot. Quand on a parlé, on a la montée. Ouais. On a la montée. Moni c'est mieux tout oui tout tout na bandal na tam tam bote kuna mwana zabi bon kuna ndenga te vous zo bana papa ça nous gentil est-ce que yo aba bomi yo talanga ti babomi yo mo mutabenga ni nena zabi na za mala leza mala l'espoir ni on mo ko tala mutepikisa mo tala ngo bangani banga te la laisse. Bonjour. Toi, c'est qui? Papa, moi, encore un. Il regarde sa tête. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Non, c'est-à-dire que dans un côté là, il faut que je joue à la répétition. Quoi? Dirigeant, tu as été. Donc, moi, j'étais déjà autorisé à mettre des hommes ici dans cette maison. Papa, dirigeant, tu as dit d'accord. Dirigeant, tu me dis, ah, un arbre dirigeant, et puis tu lui donnes la bière. Toi, tu travailles, toi. Hein? Non. Tu as le droit de donner la bière aux gens ici?
Tiens. Quoi? Mais pas ici. Tiens. Vous avez tout ça là, donc tu peux entrer comme ça, comme tu veux la maison. On va dire au milieu bien dans là. Hein? Tu habites où? Non, j'habite les parages. Ah, ça c'est pas les parages, c'est ma maison ici. Ok? Non, on est sous un côté, hein? Oui, papa. Oui. Tiens. Toi, tu crois que n'importe qui rencontre un d'accord, on a pas dit que yo, nation autorisée que tu n'as pas d'accord. Coral, est-ce que Coral tu es un d'accord? Hein? C'est la dernière fois que tu as pas d'ailleurs, hein? Allez, sors ici. Merci. Yo. Donc, yo, quand ça se comme colle la tanda pour yo, on autre ça va battre la tanda comme tu veux. Hein? Tout ça c'est toi. Tu fais oui pour battre la balle à tête, donc bah beaucoup ça va la balle la tanda. Hein? Nous souci la question qu'on ça. Mais sinon on a gardé na boutique on dit papa na surtout nous tunga bien voyager les sous-souter. Encadrement ngwana, tu vois? On a on dit la boutique on va pas moi na mkomona mais na on dit papa. Kokota na côté ce que n'avait un garçon là elle est makamo sous soi. Non mon souci yo, Azana na garçon. Je ne sais même pas. Attends on peut ça bien dans comme si on a dehors bien dans bana bazungu tena makamo. Ena nyuso wana kaka ngai mtu manga mwana ndako huyo. La dernière fois, et puis yo peut faut encadrer bien. Parce que yo, depuis un certain temps, oui, parce que alors, parce que vous occupez pas de madame tête. Hein? Il faut encadrer bien. Ok? Sur la salle, il faut que je me dise parce que les matades, il faut pas beaucoup de pour les matades. Oui, mais je crois que c'est mon talou qui l'a engagé d'accord. Na qui vous ratez très pour la bilote. Parce que l'on a un peu pas ça wana. Na comme vous la gare, très c'est que ni la commune retard. Tu sais pas que espèce d'adaptabilité? Sibungo yumo kozaka kanda kanda mikolo balo baboyeboye te ko rater train na faute no moko comme suna mutuna ngali susu. Te on sait pas qu'on a raté train. Yo zawa. Ndo so lukela maka mna kati ndako yo ngala bomanga libala mama na ngana papa nanga. Na bomanga ngo. Ko bino ba ko bomela libala. Mokola yana aso ki musicien, ale yo peso sunu ta choral, bino no so ba saba musicien kaka. Pesa ngoni na ngoba yemba kabino. Na choral pe ba yembe na ka Yesu ba yembe na moi cité. To ça les verts. Ah bon ko yo tela ngati mo choral na biso ale kai. Zo fungula mbanga pona fungula ngwa miso papa na bino te. Akuya ko sa sa. Na mona ka ba choral na bino te. Sonia na kati ya quartier. Keno kumba pete. Oya yo kutso ko memela ngonde yango ndem tabana ko memaka yo boy. Ko liyo mema zemi nde bandi ko memaka yale toke yi. Toke yi misano yaka toke. Be yo wana. C'est vrai bon. C'est une nasi na beli liboma wa te boni good. Listen. Lelo bimbali. Yo kutu bimbundi yango ya batata basi bazwaka na mabala ya bana ya yo penza ekozana nzembo bakoyemba. Oh, na solution. Na musicien kuna ba bolingo na biso tata mwasi na biso ale oyo pe kuna na kati église atako yema oh bolingo abotaka mwana malamu nde yo wana azimo bali Nani? mwana korali tata mazazali mobali na ngati tata mwasi na korali biso ya kota mama ngana tata mwa korali na biso mwa mobali na ngati. Listen, yo beli sus. Siyana mina ko bima na kanda voyage ngake nda ratena no voyage to lubana kati banda wana ndene. Bon en tout cas soyo to lubana kati kaza mobali na. Ndio moni bano balingo ofanda na libala te. Ah yango kasi. Yana bina ko zonga wana te. Azonga wana kanda nyo soke ko rate tre kuna. Ayawa a voyage te. Ayawa ya kokuta nini? Ye na garso bazomela kama sanga. Na ibisa kino na ngana uti wenze na yo kokuta nyo wana atikali ko bwake na nga yango. Beno ko yanga na mutu na yote parce que yo zo edike bana no bien te. Simiki nayo ko solo banana yidike. Ngo siko to koloba nini mwana azali na kati ndako. Oya ya ema utu okumbanga mukaka parce que yo pe olingo kumbanga. Na ke wenze pondo zo yo kaona na tuti yango atati simiki. Bona ngana meme na wenze. Mwana meme tuta ko. Mama no yawana tikali bazolo bisa yete. Ya yo lisusu ko bakama na kokota pe makambo ngote. Po bino ngo yita tala bino bana. Kama kwa mwana na mukena yo ze atukati. Basi wa yebiso mbala na mbala yo eko banda ko mema yo mutoko mema ngote.
taluketo yango ye mpe ayekende kozwa nani mokelekete boye bana mbali bayoka bato mama soka monika ya boye bia sumosi so kozala na biere apio yelanga biere nga na mela na ngai oyo komi osalaka sadaka na bato na yo na kati ya ndako awa mwana koral amela biere yo bani omela biere banda journe bendaka mwana no matoi ngambo memi awa nano esili te ozotika bango bazosalaka n'importe quoi nalobamba na boni oyo tozobundana nango kutu yaya kutu nano akitisi motema te oyo yaluka lisusu bangambo wana tokosuka wapi finalement nga ndako na bino nango bana oya te mpo nalingi bandako te na ya kokataka makambo pampa ni pesaka emelamaka nango soni te na basuki no wana kosala wana suki wana papa na bino akokata ngo kovozelaka lokola tente moko boye midele na bino kasi mpo bamisicien balula yo malamu akosili mwana koral yasa bandaki koyembela koral mokoni okamona moko andeke babwaki na kati ya mafuta mbila nini bino nini lisusu kaka ndenge ekokutangoka tutakondu wana bien nga otie pas du doute nini nayebisaki semivio koyoka te makambo oyo lisusu ndeni nayebisaki oza koke kaka biso moko totombokaki tokamati mona na biso toke kotikela bango dudu balakisi biso esika mobali yango azalaka toke kotika ye epai wana bongo yo soki leso pa dudu koluka te azongisino mwana semeki nasi nayebi biso mbalambalaki mwana wana place azali nga nazosepela na ngai te nga nango kotika te ata na makambo ndenge yaya asiliki wana toki naotika mwana omoni bienke totiki mwana na kati ya moto totikeli kaka ndenge wana eza bien te yala bino alobeka kokipe susu makambo wana te ayo soki noluka makambo wana soki bangambo mosu ekokoya kuna okoya susu ke ngai yo wana outi kobimisaki na te yakabana banamu te ntango kokoya ya yo na ngai lisusu ngai na kati yanga na yo kozala nini parce que oyo ekokoyela biso eza ya monene makambo oyo mola ya zoloba wana ki yango ya komidembi kaka so mpe bozwi ebembe akosani yaza nde tula mobali mama mobali naojo agir ndenge wana zemi ya mutu mosoki nondima ngo apotia mwasi na ndako kitoko mwa mwasi esuika na esengo wana olingo loba nini semeki ke esalamaka te to nano esalanga te ebongo basi oyo bazalaka ke alongwe na ndako ya libala mobali ya bota mosusu bazwi matata akeye akeye kobota mpe liso aye kozonga na mwana oyo basi bazalaka te ebasi mosusu mpe babalaka bango na bana ndenge mosusu ezaka ndenge na ebandeli boye ya solo nazoyeba te ndenge nini ozomona makambo yango eza mabe nakendeki kuna pour ke nayebisa dudu areflechir akende oyebisa ndeko na ye atika mwana bato azongisa nani esengo toya kotika ye na ndako ya molai azwa mwasi na ye bongo yo moni mabe nakutaki ye ebongo alobi nini ata ye alingi me bongo mwana azolinga na ye te lisano alingi me mobali na ye soso wana sikoyo namoni pondu na soso natumba ngo to nalamba ngo ya soso lama ngo kakolamba papa na bino azolia biloko na ndako te mto alinga soso akutunga soso okimisie lisusu asalaki mpe programme na ye te mpona yebaki ya voyage na ye dudongo alobi nini nakoma kuna makambo ebalukeli ngai ifale balukaka bongo mpo yo moko olukaki yango mpo dudu azalaka monoko balukeli ngai kobaluka ngo ya ndenge ezolo yokalisi kobaluka ngo ya ndenge kasi ya kanda te kanda ya nini dudu abandi kolinga nini ngai yo alingi do makambo oyo balobelaka ye na quartier eza ya solo ko ye solo te bongo nakoso kwani bakosaka te alingaka mpenza alingaka mpe alingaka basi lokola binogo boni koseneka elongo olobi nini naloba nini nalobi na ngai eloko te semiki olobeloko te ngai naloba nini na matali moko olingi mbala moko tolingi mbala moko mabele asali biso yango ngai libala na ngai elingani mpona nani mpona mabele mbai na komobima bima boye mpona mabele atie trouble na foye na biso po biso mpe totia trouble na foye na bango kaka bongo te yo moko bozoloba oyebi nanu yaya te yalinga biloko pampama te mwasi lokola yo yala bilo moto akontrolaka epa yo ozalaka yana nalandaka po bozovivre na nani ye yaka koyeba makambo yango adudu ndenge nini ate somi so osali bango te décevoir ngai wana mpe nakoba kolinga mpe na mwana ngo te nalinga te kange monoko fo tosaleka ndenge wana foka tosali ndenge wana lingai
azwaka azalaka ba moyen na epe mingi alinga pe kokabao etali soki likambo eye yo moto osamba ngo ekoya te ngai wana lero wana koloba na ngai te sebeki na koloba te le wana koloba te yo moto obana osambe pa mobali azwi mpenza nzambe bien mpenza bien Pataka. Ana kanizina docteur ndio. Yeye mtu aliongola photo na ngawana. Eza la chambre ya biso. Ucha na chambre na bini siku. Bolo ni wa salon, bote na chambre. Siku bozolo tanga kuna to nini. Eza pour bote la kanga. Uliba bapa batela ngapena salon te. Uzum photo place za la kiza photo na ngande ya ridi za lidon. Kiza kata ndako charmoni. Monde de la chambre yo mona be. Soki bozana besoin photo. Bozo oya moke bote na chambre botala kanga. Bozo oya muni na salon. Bon vous de zepe na photo za muni to na chambre yo mona be ba. Sengo. Moni esengo na ndenge enfin bolingo nga nazo tchapa na yo bolingo nazo tchapa na yo na ebite so yo mona ka monena ngo epa na ngai pe pa na biso po to abasi mbalete bo yo tchapa bolingo ngai pa na nga moko ezale pa na yo moko kanisa na yo moko ndenge tozalaki tokokende sele tourner moi moke au sokola na piscine nazoloba je t'aime nazoloba na yo retourner pour que parfois na MTK bonzo ye mesure tongila ye boye yo kaka tout ça nazoloba so bolingo ngana zana envers yo kotu na album on a sali delma o ekobima menasi sana mte kotu ngana tout nos questions pour soki okoko denga po ndenge nazobandela vocal yango esengo nanga bosiko nazonga natia ese ou bien ese natia place ese nanga naloti yo namoni banzelu pene na yo mama na yezu témoin akomemelanga yo ese nanga namoni ya solo zali yanga molongani nzambe aponelinga liviki nanga yango yo nzambe mokonzi. Alors enfin excusez sentiment so ya ndezo bango donc siko nazo ngena cha esengo ou bien na cha ese au moins place on a za difficulté mingi siko na ninga yo ngina cha ni tenga lingo cheli oche esengo oche lipati to so basi mbalete bo yo wemba ga esengo yemo lipati otiki sala bolamu na yo bamusuku bazolela no bambongo ba $1000 ba $2000 no yembanga ba kotala nzembo na bolingo na ba watso kana chanson ozomona mabe otanga lipati kombo lipati eluka nini yawo kombo lipati eluka nini yawo na kati kombo lipati tanga zo no jetem na ba no jetem yena ba nende ngwana boniko Kote ki pesa kanda mutole ba lingi yo mutole yo zuku yo ba lingi ngai yo ba rango lingai. Oh. Baba no ba lingi yo bo so ba fier ba no ba lingi bo to tikana la langa moko to yo zuki moko ni kuna una na makamali pati. Tu sais
toza bamikolo lere mosusu omoni nakasi oza mwana moke te balobaka lobaka no lelo to basala so ndenge ozomona to bakoloba no likambo lere moko yokaka mpe raisonne mpe nano ke wi eza mokolo moto alobi na ngai likambo ozomona na nde nalobaka no je t'aime nalobaka no sérieusement je t'aime eza farce te ozocomprendre sikoyo ndenge osimbinga bolinga ezala bien so lipati avandi a otie liboko moko epa na ngai otie liboko moko epa lipati ana jomas akanisi bino moto azoloka bino azokenda voyage na ndimi te aza na bisa sawa parce que jusqu'à présent nani boretrouve baposte na bino te lipati akosaka yo yebi yango te lipati akosaka yo soki yebi te lipati aza wana yebake lipati asaka na échographie ayebisi yo aka na échographie ayebisi yo ofungoli misi neti moto abongi na gara kala lipati asakendaki échographie abombeli ayebisi yo te me nga nayebi yango epuis zemi ye aza nango boloba biso akoti mwana mwasi asala nini atikala bati me ye aza na mwana mobali ayebisi yo mais tout ça sikoyo azosani azokosakosa yo mpo ozondima kaka bozala pacte na bino mais yebaki ayeki na conseil ayebisaki yo me nga na chasse mabe nalandi na mabanga naleko na peti lubilama nazwi babrike naleko na président totala maire bo na chasse ye aza na tai na yo te président mais quand même folo bato bafamille na ye ndabe non nasi nazwaki mwasi bien na chasse ye nabengani ye ayebisi yo tala na mopanzi neso na loketo ana cicatrice alibanga na bolaki makoli molakisi te lipati aza lokola diable moko boye azokota na kati ya mori yanga na yo je t'aime bien nalobaki no banda kala nalingi yo trop wana kokosa te tala kaka nde na lipati amoto akangi biloko akendaki te nalandeki nakenda kobondela ye moko amoni kuna soni basenge baboye pa président baoyemeleso banzembo te bana babanda osekaseka ye soni azongi awo ozokomprendre donc nalingi na ngai yo me lipati azokosa yo bosala pacte na bino me yebaki nga ntango tosolano boye nga nalingi yo tobana kokutana na biso tosolaka na biso ozomona oyebi ke seigneur mare nanga mokolo amonaka yo asepelaka no mbala moko me lipati sabenga na mare waboti nga awa na kati ya ndako mabokilo eskize na ochamai na ndako fana na libanda ozomona me mare nanga asepela na yo ozomona il faut ocomprendre bilo mosusu tunabiki je t'aime kuti na ingana nakisa yo jomasokomopianga mako jomas ozomona mpo bino bocomprendre te so babili nalingi yo nalingi na ngai yo chef na ngai mais lipati c'est un diable atala kola biteko moko bokoti mpo aswa biso na kati ya kutu otala kutu lettre moko akomela nga yaki na kati ya chambre nga nakolinga te lelo nasala yo mabe na ndenge pere ayebi ke oza epa na ngai lelo likambo eya na moi yo lelo yokufa bongo ngai nandima natika C'est quoi? Vous en avez un d'accord, quelqu'un toque et vous ne pouvez pas ouvrir. Hein? C'est quel comportement ça? Yo, aux aramotito, aux aram... T'es moi. Moi. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter. Mais yo, so va toquer porte à moutou, moutou le bien entrer. Pourquoi s'introduire? Je suis chez mon petit frère. C'est ton petit frère, est-ce que le petit frère a dit que quoi? Vieux cousin, zala peine à raisonnement ya bumoto. Travailler selon l'âge vient en gaï. Ça c'est l'âge. Moi je suis ton grand frère. Mais ça c'est l'âge na yo. Je dois toujours continuer à te dire des choses de la vie. Il faut qu'on la nous, il faut que tu sois prévoyant tout ça. Oye, bon, et likamba bien nino yena, le banam. Likamba bien nino yena. Ndengo yoan. Nandimi pete ou de la bien mais le bakak. Le banan. Moi c'est il faut azonga pas na bango. Voilà. Mobile na ye azokosela ye. Rekinga iloko na yeli po yo tia ona motu. Yo otika na mwasi no lipati. Ye akene pe pas mobile na ye moko azoluka ye azolela ye. Je fais le tout enfin. Comment puis-je vous dire? Au moins que yo za trouble fait. Comment? Vous a trouble fait. Parce que makambo eko beba dès le début yo bébé si makambo bébé si makambo ti vers la personne a bongisa yo ye o bébé si de susu
na bongisi na arranger ti vers la oye o bébé c'est ça il a trouvé fait na famille na ngai Ah bon? il a trouvé fait hein Quand je te donne des conseils pour que tu remettes la femme de oui. Quel conseil? Je suis trop fait. Ozo connaît ko lingaye. Quel conseil? Voilà. Vous avez le pang moko fallait ko lingaye mbala moko tiki bata bonga na ye momi ale lingaye bosiko mo lande na ndako na ngai. N'extrapolez pas le problème. N'extrapolez problème au ngana yeli on a yepsi. 10% à baiser au sanyango. Voilà. 5 à baiser 10%. Voilà ça rien moi. Ozo mona. Oui, ça rien. Na yebise ayebisi ngeza li vérité est-ce que kosi? Yo linga ka uzo koneko ya ko lingete na ndako na ngai. Viens na boniko. Boni viens na. Sala biloko ba Suzuki ba soko sala ba. Basalini. Basalini. Comment on peut pas te dire ça? On me vient na besoin quand même toucher. Voilà. Mobali yo zelo kuna. Mobali ni zo zelo vie kama yo za mutaba désordre ngana zo mona. Mobali ya bato. Bon, asa mobali na biso mbala bato te. Omoni bilobalo baboye ko papa yo. Vraiment nazo trouver sérieuxté à Viena. Na trouver sérieuxté. Parce que ça mutu mo soko ye oko conseiller petit tala bavana na mwasi boye tena mono ça va. Mena c'est la kango? Non ça va. Tikala. Osala ngo ya modèle yo tikala lingai. Tikala lingai. Nazo mona ke na opé de temps na ozo ko lingai bien te. Tikala lingai. Bravo. Passas. Ndo pesa yepe conseil. Siko mobile nga bimio tika yeli na yebisa lelo tika yeli. Mais bima kende yo peti. Avant ko pesa nga beso bima kende ko mbala nga asilika bima ke elo ko kwa ngwana ti. Yo pe bima kende otika na vanda. Tiens. Yo pe ozi kaka ola na lo kola mobile. Mobile ya bato. Mobile na yo akozela yo. Vas-y chez tes parents et tu sais yo quand avec ta tante qui ça bolingo. C'est mec qui doudou oyelinga ya te. Na yebisa tikanga makambo wana ya suki ya mobile suki ya nini oyo kutana libala na fandi bodo pa nozo se pesote zuwa ka po ba jeune ba fandi balingani boy comment anga appelle sous douter moi appelle-moi tonton na tonton ninga no bengelo tonton na tonton on comprendre encore après vous allez comprendre après hein bon ce qu'on go bi mo tikanga hein on go bi mo tikanga tranquille oui bi kenani ta kopesa la pembe na soko bimite la ko bela la carte ke ndo kasala kata ndako ko bele soko bimite zelana 10% na ngana no pesa te OK vous comprenez on va trouver fait penza o Entrez. Juba sazate. Vous avez moko. Juba sazate si vous pour la répétition pesate na zanga moko. Yo esengo. Biso to ba musicien te. Yo tuna maman, yo esengo. Moi c'est Masasi. Moi c'est Masasi. Donc, vous avez moko kaka. Mais na yebisi no na zanga moko. Bon, yo soki oza kitoko donc il faut la têtu. Et où t'es loin pe on soir. Mais répondre faut la donc on manque à battre respect. Bino moko tanga la fingi bino. Soko ningani ba olali bemba wasiko.
okolukaluka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba